ndeko nyonso ekei siko yebisanga na olia nini na bana. Le PP d'abord, c'est un slogan moko bon. To espérer, to espérer, mais présentement pour le moment, en tout cas, rien ne s'est senti. Et l'autre mon côté. Bino na matadi kibala papa pasi eleki. Neti munu mukatuka na buala. Meka tuka na buala. Meti na boma parce que ba port nyoso ya mekangama. Matadi kibala autant c'est le bakangi. O sa bakangi to éviter so balini pe biso na to comme ba policier na éviter. Ngai ba poto ya ba poto asala ngai samedi passé. Le Congo ne tombera jamais. Le Congo ne tombera jamais. Organise une journée de la prière pour soutenir IGF, Inspection Générale des Finances, qui aura lieu ce samedi 19 juin 2021, 18h heure de Paris. Pour être informé, abonnez-vous sur notre chaîne massivement qui est Le Congo ne tombera jamais TV. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand merci. La bande union sur Le Congo ne tombera jamais. Bon, préférez Kolanda. Émission Nabino, le Congo ne tombera jamais. Nakat, Yachel Nabino, le Congo ne tombera jamais. Avec votre humble serviteur Neville Toko, Diane Mbappé. C'est un travail au Nazwa il y a déjà 6 ans. Il y a quoi informer Bino na tamoko réel. Toi qui bongo na wenze ya matadi kibala. Nakat ya wenze oyote bongo beta masolo. Na ba commerçant, ba commerçante, ba vendeuse, ba vendeur, ba chauffeur, ba aide chauffeur, benga bongo ba na boseli ba kombo la bobo bino moko ba ndeko ba tekaka ba mai ba tekaka ba jus ba tekaka ba chariot presque toutes sortes de commerçants o ba sala bongo cop na kati ya wenze ya matali kibala pe na kati ya ba dépôt nzaki mingi intéressé o bete masolo na ba mama nanga ba tekaka makemba ba mbala o ya langa koeba nini o eza problème parce que tout le monde a bongo na province ya Congo central ex ba Congo et bimisa mingi ba produits végétal lokola ba makemba ba mbala ba ndunda ba pondu mais na kati ya province eza un peu primo ko normal mais pourquoi tant comme dans la capitale est comme trop cher nini eza raison nini eza problème nini eza cause yangwana na kibongo intéressé et le monde équipe par rédaction koya koyeba problème eza nini ba mama ba koloba na senga bongo na maxi ata ba image ya intervention à 4 mamans votre rozonga justement après na Le Congo ne tombera jamais. Bote mama, bote papa. Tobengi bino na matadi kibala papa pasi eleki. Neti munu mukatuka na buala. Meka tuka na buala. Meti na boma parce que ba port nyoso ya mekangama. Place nyoso batuke bakila mo luzingi wa maza kunwa ya memanisa kangama. Mena betime kuiza kwa kuna kitsasa na matadi kibala mukindu mosi. Mena betu sala kindrumba, betu sala kikuruna, betu kufua batu na nzila. President itadira tu mamambu yai. Po betu kukokadia kafe. Betu kudia batu, to betu kudia matiti, to betu kudia matuvi. Ani tibila betu nina ni zona samu na betu batu. Betu ke vive ni mutindu. Ngesa la play basoda mekuza kanga. Ngesa la play memi mutuke sala kindrumba la balabala bake kanga. Memi mutuke sala kimuyibi bake kanga. Mais au juste betu batu ni mutu betu zingila. Betu manza kubuta lokola bangulu betu batu. Mais na bana ngo bake kudia nini? Mukwata miniji bame kanga mu. Mukwenda na école ça ne va pas. Na kulega na bainjo cher. Mena batuke zinga ni mu tindu president andi tadi la beto mambu yai. Andi tadi la beto mambu ya po betuke tu muzenga sana na nzila ngela kuzenga mwana muninga ya namezenga mwana muninga betu mwana kudia. Président le binabino na Kikongo kisalume banda. Tango boraki message kisalume banda pe bomoni yango ezo sala mate e sala bino ndenge nini ba mama. Papa yengela kusala betu pasi. Parce que betu chaka kivuvu betu na yandi. Betu metu bakibika betu meka muninga betu mwana buala. Betu babaka mwana betu ya buala betu metu la van. Mais betu la kumona kisalu mosi ve. Bana gena kutanga bien sûr ya ofele merci beaucoup. Mais kudia na ba condition neti munu. Mugala mwana ya 3e CO. Avant de quoi dans la classe, on a 300 fois ya kit. Mbongo kuluwa ya kit. Ngefo tala bana mutina condition bana kutangila. Mwana mwandi longa mbote ikeleve. Bekila kudira la ngelo president. Ngaya mutukufu wa batu. Ngaya matukela kutambulisa betu kitwadi. Yaya papa ngenoko ngekaka betu. Baka char
charge ya betu timezolanga tuyambaka nge na maboko zole na liboko moso betu yambilaka nge na maboko nyonso zole betu bebaka pouvoir nyonso betu bepiange betu bebaka mambu nyonso betu bepiange betu na bakongo betu sepelaka ngolo betu bulaka mifinuku betu yimbilaka me mambo malonga ikeleve basa ya mukie mpo na ngai eloko ezosalanga pasi yango nazokomituna soki nazotala na bamikili ya bato misusu ya bapaya bandeko na biso bakongole bazosufrir makasi biso totikali na banotion wana ya pasi moye tokontinue kokende eza te tozala fidele na mboka na biso tolinga mboka na biso makasi mais pourquoi donc leta oyo balati bateni bayebi te ke kolata teni wana soki ozangi population eza na sansi moko te bazotosa biso te tokomi biloko pamba tokomi banguna toyebi policier aza wana po abatela ngai na biloko na ngai policier azosala mama na sabotage ebele bazodebrie me baza baintellectuel batanga valeur na bango ezoyebana susu bana mibali bakomi kotelengana biso bamama tozala bamama moko po tovanda na bandako tokipe edikatio ya bana Mexico soki tobimi na nzela tokomi kotika bapapa na bandako mpona koya kosungana papa misala eza te bakozwila ngo wapi papa koya na ndako bana bazotala papa eloko eza te mama alobi tika na bima nakende koluka ndenge moko neti nde na aloba boye saki mobimba ya bitabe eza na district epa mali po ozwa yango akosenga yo mbongo 5 000 to 10 000 francs tozosuka wapi bénéfice yango eza toyebi ke bapanzisa yango lokola bozwi yango kolela na biso ekomi papa mbote na mbote papa na ngai qui est parce que des temps c'est déjà pe on retient le mutero baksamini par rapport il y a commerce petit peuple on a vu la qu'ils appellent précisément la Wodiamission Matadi Kibala. Bon, ngala kolo baboye, na ebité Matadi Kibala soki ezalaka peka RDC obieza pays mususu. Po na ebike baninga na boso kuna ba tchango bani. Le Congo ne tombera jamais. Dans la bino awa, le Congo ne tombera jamais. Show télévision Kapundu Alessa. Vous voyez vraiment ni vous avez problème ya commerce awa na kiti s'appelle la Wodiamission Matadi Kibala. Bon, dans mon conseil commerce vraiment de plus en plus les organes donc toujours kokati maramozo qui ne bébara de jour au jour. Donc moi personnellement je suis commerçant en place oyo na commerçant na voyageur na sombara bilo na bayombe tout soit na kete na tindi et yé na yambi na pesi ba maman en tout cas franchement parlant mboka vraiment ils ont levé baraka donc tozaki na elika ki makambo moi mikolo oyo koko zala moi bien mais je vous assure que rien ne marche même biso na niveau na biso osomba boye otinda na mboka oya boye ka ndenge osombeli na ba frère nyonso tango kozwa boye donc précisément tozo sailaka moi libumu po be olonga pe libumu ngo na ba revenu tozo zwa faut kozana na ba capital moko ba fonds propre moko ya makasi na ma fonds propre mike donc moyen kututé moi écoutez qui na Wondia Matadi Kibala presque produit moko de benga ba produit végétal tout monde a produit bandinde bambala ba makembe bimala pour faire comme ça mais pour ça pembeni mais c'est là que tout le monde aussi mango bien à côté yango cher quoi mais ça ni mais muta côté rara nenga sombeli asombi cher natango kalezaka mutamboka polo alonga mboka aya koteka c'était difficile mais si comme mutamboka comme oya koteka yemoko yoko kinwa tango kende kosomba osomba na cher transport mukolo camion azo viser $3 $3 eza élevé péage paye ba contribution et taxe paye makambo nyozo tracasserie arochaka mutuka wana soda ye alongoli plaque makambo ebele. Alors d'où c'est nous qui subissons, bisonde tous subir, bisonde ma petits commerçants. Alors slogan les peuples d'abord, on a qui s'allume banda, pas de yambe montenegini. Bon, les peuples d'abord, et ça slogan moko bon. To espérer, on rara, to espérer mais présentement pour le moment, en tout cas rien ne s'est senti. Et logo mongote, mais na ndenge to mona ba mona ebité soki kozalaka promesse mais
Na pour le moment et l'autre nous souffrons, tous souffrir na biso batu teke la bango na bango batu teke batu. Donc c'est très difficile. Les mamans souffrent, nous souffrons. Kuna soda, takaseri, moyen saté. Donc na kishasa mobimba na koko na soulever que na kishasa mobimba takaseri et les kinena matadibala. Trop c'est trop. Biloko hausse de prix, moyen saté. On ne comprend plus. Qu'est-ce qu'on est en train d'attendre jusque là? Tozo c'est la rare nini pour conditions de vie et s'améliorer. Tozo c'est la nini, ezo c'est la nini, ezo c'est la nini. Donc tozo souffrir. Moi ezate. Nazo bande konanga ba chayer, ba chariot, ba tokumba chariot, ba toateka ba mai, ba jus, ba lo ba pe bango problème na bango ezali pour te ba konjambo ba sala yango. Donc on a mbote yaya. Ah wana wenze oyo sala ka musala nini? Ngai naza porteur. Naza musala te naza porteur. Bon ki porteur wana to sala kana ba pusu to sala kana ba chariot. Siko ba sodango ale ba komi na niveau ko kanga biso na ba chariot ko kanga ba pusu to ta mona na point cité. Biso ko to yibaka te to simaka ba machete te ale to memaka kana na mapeka na ba chariot na ba pusu ko bango ba kangi biloko wana. To ko sala nini? Na minute oyo to futa ba ndaku to bota bana to sala ba asi to sala biloko na ba ndaku siko to mona to bigela ezate. Pona biloko to sala la ba kangi biso mona to sala musala ezate siko to ko sa to yiba obe to sala ndenge nini? Mokonza mboka ba na biloko miskisel me banda. Est-ce que c'est misala ngona bandika? Ata musala moko ezate bana mokonza mboka lobi to mona eloko moko te to souffrir biso to mona pasi boye biso na baba donc to ebisa moko loba te kutu na minute to ebite. Ah soki si mokonza mboka azu occasion ko ando senga na nini? Soki mokonza mboka lobi asa nini? Azu occasion ko landa yo mokonza mboka fachi okoloba na nini? Bon soki na kutani na pona ngasa le lande biso to za na ma vie ya bien e bangola ba Brazzaville loko ba nyonso bata ba payer belé mais pays na biso to ba munene to na bilo poni to nyoko maboye pona nini ala na ba compagnie bima to za misala to za la batu to ze belé mais ba makasi eza ba misala ko sala ezate comment on ni papa comment na nga apo bota moyo na bota na la 4 ba na musala ezate apo moyo na mungala mandaka na la 4 ba na ni musala na sa chariot. Ok yaya. Merci papa ngapo. Mbote papa. Mbote papa. To moni osko awa na ba chine canadien sister. Vraiment papa na rolo waboye ngala vandi na na delvo komo na nga deni. Eloko moko na so kama na monga fula awa surtout na matadi kibala toza lésité. Tozo comprendre te okoteka boye bakangi. Ba policier ba lekaka chaque tongo basengaka 1000 fois ce que to comprendre te mbongo wana ba 1000 wana basengaka kendaka wapi biso nyonso na ba mama oyo na ba biso très bien na kopesa 1000 fois mais quelque part bakangi ngai ngande naza boye papa journaliste nkuta mabe nazali étudiant na Eastern Popo na bandako tanga na G1 mais na minute oyo musala eza nango te mutu abanda supporter ngai donc akatanaki na ya koka te yango na ye pour na défendre mais ti lelo ba osala ngaka boy tant que na do futa ba 1000 fois ya droit ya l'état ba 1000 fois to pesa ka wana ekendaka wapi na ba biso na ba mama bato tant que na zandu kutu na ba maya 50 fois to tekama mais biso ana matadi kibala donc to zana biso lésité ne to abo mokonza mboka na discours na yo to le ba ki salume banda. Est-ce que koto ki salu na bandi kaka te bandi te papa ngai lobi kaka oyo bachanga kraka na zoka kiawa ba policier bato bachanga kraka awa likolo ba jina ngai na lobi o na pesa da 1000 fois bokanga sundenge nini tant to discuter bazoki singa yawa na comprendre te za nini. Alors mais pour ceux qui mokonza mboka azu tant kolanda yo kolobana ko banga te kolobana nini mokonza mboka soka zo landa ngai vraiment na kosenga azwi la biso solution pour ngai na ebina ke misala na mboko ezalaka na ngote donc azwi la biso solution ya likambo ba kangela biso po tozo comprendre te osana nini siko na mboko azwi la biso kaka solution na matadi kibala ba komi mususu eza boyete apa matadi kibala nde eza boye yango na lobi donc mokonza mboka azwi la biso solution na matadi kibala wa soki te to bando bunda na ba policier na kofi OK. Le Congo ne tombera jamais. Matadi bala otam selo bakangi yo sa bakangi to ebite so balingi pe biso nyato koma ba policier na ebite ngai ba pota oyo ya ba pota basala nga samedi passé ba pota de kaoki batika mutaka la samedi banda awa tina district ba mimanga kuna bazi batenga na kasho banda 6h ti so 17h batika nga na futi bango pe 20 000 après batikinga na ebite siko balingini ba jeune ba yi ba toto sama toto simba machete na ebite so balingini mamu kia lo bangwa na. Merci papa. Le Congo ne tombera jamais.
Bouti bel et bien Kolanda, comment est-ce que les commerçants et les commerçantes petit point de vue par rapport il y a tracasserie, il y a commerce par rapport il y a problème au na banzela il y a kosomba biloko na province de Congo central na kobimanango na capitale ville province de Kinshasa. Bon comprendre biso na biso na wenzea ba dako sala ba acrobatie c'est normal. Mais le quoi comme Musanga ya nini? Toi on a deux provinces le plus rapprochées la province ya ville ya Kinshasa. Toi on a Bandundu Kikwit. Toi on a Congo central. Et c'est la province oyo et qu'on nourrir capitale na ba seconde. Pe na biloko ebele. Les deux provinces wana bazali ko bimisa ba produits végétal. Lokola Bandunda, Bapundu, Bambala, Makemba, biloko est tellement ebele o ba bimisaka. Mais question o tout ça qu'on se poser chaque jour ezali boye. Nini o eza problème. Pour biloko ils en a pris moko abordable na capitale. Est-ce que ezali ministère à transport a réglé makambo bien té? Ministère il y a commerce a réglé a bien té? Ministère il y a intérieur et sécurité a réglé a bien té? Parce que chaque maman, chaque papa a lobby na biso boye. Baso makabloko bien na province ya Congo central, na Lemba, na Maduda, na Kisantu, Madimba, partout baso makabiloko. Mais ba éviter à part péage, ils ont encore un barrage mususu oh l'état yebi. Atia, on va tracasser ba commerçants sur ba sombi, pena ba chauffeur. Parce que chauffeur a loué o yemutu kana 100 000. Atia biloko 100 000, 200 000. A commune nzela a pesi monga péage. A pesi monga ba bureau mike. A mon que dépense o ya qui na ko somba ekei. Tant on comme la capitale a commencé bloc a pis likolo. Dans l'ancien bela o na ministère il y a intérieur et sécurité. Donc il y a encore un message que Nanzele à Congo central, Kobanda na Matadi, Okomatina Kasangulu, service moko ebima depuis Kala. Et ba braconneur, to pe ba pirate. Ba kuma ko kanga batu na ba koli na bango. Ba botoli bino mbongo. Ba botoli bino biloko. Pe en plus de cela, ba ko violer bino. Ce que ça libabe ba battre, on veut dire ba bomio. Est-ce que province ya Congo central précisément gouverneur ya Congo central à tout Matubwana papa s'il vous plaît n'abi que vous aurez tant et des missions parce que c'est une mission internationale tant on que tracasserie et pe ba soda o ba mikomisi ba bandit to ba rebelle ba okanga ba sombi bazo tracasser bango ba boto la biloko bazo violer ba maman pe bazo boma na koboto la ba mbongo boyoka ka message wana et comme la cabinoté est-ce que elle est la cabinoté ministère provincial de sécurité ministère provincial intérieur et sécurité il y a Congo central message wana et comme la cabinoté tout le monde bino chaque jour koboto la maman ba sans côté koboto la maman ba makemba koboto la maman ba mesa kobuka la maman ba pondu ba matembele koboto la maman ba même ba mikate bo boto la bane ba jus bane au pur bane maya ba chasser bozo boto la alors pour la sécurité na province pour na kosunga ba maman ba soma kabiloko na passe na se ya moi bazeli baton ebele nini bozu pour na bango lokola précaution lokola mesure tout monde qui coalition il y a FCC cash Fonds commun pour le Congo. Il y a président honoraire Joseph Kabila Kabange. Tout le monde est encore cash. Cap pour le changement. Il y a président actuel Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tombolo. De coalition des pessimistes, ministre, gouverneur, chef du quartier, chef du commune et pessimistes des députés. Mais toujours on a la coalition et Kabonaki. Mais les choses ne marchent toujours pas. Ba maman balobi boye, savon au basomaka 300 francs comme 600 francs. Nini a raison. Mais la première des choses Ali, insécurité. Le Congo ne tombera jamais.
ce qui m'est arrivé à la fin, je voulais déjà informer que vraiment la souka le Congo ne tombera jamais pour aujourd'hui. C'est bon awa na wenze ya matadi kibala na moko ya dépôt. Merci na kolo dépôt oyo ayamba biso na kati ya dépôt ni awa ya makemba pe ba bitabe. Merci na ba mama nyonso oyo bayamba ki biso awa le Congo ne tombera jamais. Pour nous remettre bongo masolo, il y a commerce, peut tracasserie, na banzela. Merci encore na bande kotu au bazo débrouiller mbongo. To bazo lukambongo na bango na ndenga malamu na kati ya wenze oyo mateli kibala. Merci encore na ba jeune fille courageuse oyo ba jeter poncheté, quel que soit tracassé, quel que soit problème en mboka. Bon, toujours. Merci Nabino Toubo Bongo, le Congo ne tombera jamais. Merci pour Nabino Toubo pour la bonne vision. Il y a le Congo ne tombera jamais. Bon, continuez toujours et toujours. Il y a qu'à s'abonner, il y a qu'à aimer, il y a qu'à liker, il y a qu'à commenter. Puis en plus, c'est beau partager pour te sango oyo et kende musika. Tu vas comprendre comment est-ce que le Congo est commis encore qu'au béba de plus en plus. Maman va kabelinga makembango yango bakabelinga na okenango malgré tourner la fin de la patronat des Paris bango raté. Papa langai John Maké c'est Israël de cela faut mukimbango raté. Papa langai Chirac le secrétaire le plus compétent de tous les temps. Merci. La trésorière Bena Tika Nzambe à Pambolayo na ba dirigeant sur le Congo ne tombera jamais comme la fondation Tina Media. Merci encore na bino tout bon grabino ya bino mwana na kombo ya Neville Toko Dimaswangi Diana Mbappé Kilango Kabatala Nganyandiko tozo bunda pona intérêt moko et tengara ke mboka oyo République démocratique du Congo échangé mboka oyo Fumukimbangu abundela mboka oyo yaki na intérêt be moko biso bana biso bandeko na biso ba vivre bonheur ya onde biso lingi to boyi tribalisme to boyi séparation mais to bina bino 2023 auto koyeba qui est la vraie personne pour gagner une vraie élection na mboka oyo Congo démocratique. Merci encore na les grands caméramans monteur na Combo ya Maxi na bien que Maxi Kwatangolo et dire Maxi Simba Makasi to les cas. Merci na bino so bolinga kibiso tokutani bongo mikolo misali koya mais bobo na vision te www.lecongo-ne-tombera-jamais.cd. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumukimbangu, Jean-Baptiste est 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais Telema Bipa Ibisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main.